te na lobandika na ye tanga yaka na plateau tanga yaka na plateau no seki Bekam tanga yaka na plateau no nzemu neni ne beta na ba ça la carrière solo na ba on est leader moi répéter à place au kendara na limité côté jeu à répéter net leader wana ana ba vie presque ben eleki na ba vie kasi talati nzembo so beta mateur le metala kasi te ala nzembo mona encourager ezaki na succès na TikTok eza barte ayembela se mama na bango musicien na biso Géro so tali bien et pas ndeko na biso brato tantôt yo po yebagi ete yo koyeba parce que yo tambola trop kuna po kendara trop ba soirée varese kuna po kendara trop ba soirée varese ba sala ngo et pas mère comme ba ngozani mama nani mama Monica solo ba brato denga a répéter kana mère na faire mala ba soirée kendara ngotro na kendara partout kana te ba nyama mike net ba mi se ba limité wana nyos ba nyama mike mais je repasse batinda bango je on a bino pas limité mais je au niveau mona bango bozo mona je mambo sala bango te je repasse la nte mona ngona TikTok te musicien oh yo peut place au kendara wana o ba ya ko finga fili awa non pas à des albums à succès te c'est ça. Bon, Misa Miketi. Misa Mik. Pati beka Misa Muke. Aka Misa Muke. Bon, aka Misa Munen. Asali ni nambogo. À propos, nous pouvons tenir. Bon, mais nous avons besoin de faire tout chroniqueur, je m'engage à musicien Muke. Yo lobi azo sala bina fila dans des albums en succès. Azo sala 3e album Détermination. Et puis tala talu o bina fila teka nzembu, tala talu ya musicien wana Muke wana teka nzembu. Moni ba papa mususu babimana bandako ba papa babimana ndenga mabe mona papa mususu abimana ndako papa akosa papa yo zo passeport que zo mbongo na agence après kimia ke poto ke sa album tant ba kabona ki wenge musu ekendaki boye wenge musu ekendaki boye maison mère côté au BCBG il faut oyeba ke bina filé mais c'est Ig Maluta Makanda azali musicien o tutu kaluji azwa pe temps il y a repéré l'opportunité à remettre na podium minene il y a repéré ba concert na mboka na biso moi je pense yondo yebakite ba image ça so bina landelo ba image ba cha batu ba yebi balobi yasikeye ni ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba Timukenda. Akocha comme tu n'as pas ta chambre té. Na quand on se distrait dans notre mtolingate. Greatness Congo TV. Bagag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon avagag, ma film, ma émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au moins à droite, va comme anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Pour nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Salut chers internautes, la chaîne Bino Greatness Congo TV. Bienvenue vraiment dans l'émission Bino à Lelo. Lelo, on a présenter les Bino, une émission
spécial musical oyo banda kobetela bino masolo ya ndule et banda ko analyser pour na bino tout ce qui se passe na kata musique ya Congo nyonso oyo ezolekaliza côté ni ba actualité musicale nyonso oyo elekaka na kati ya Kinshasa na musique ya Congo na biso. Alors tokobanda ko analyser yango awa elongo na ba analyste oyo tona koyamba et pourquoi pas des artistes et musiciens oyo tona obeta na bango vraiment tout ce qui concerne la culture congolaise. Appelez-moi la cadette de la presse. Je suis Sarah Mandoumo. Nabi ke bo mesana ngai ba abonné nyonso ya Greatness Congo TV o esimba mi bongo na les boss suprême. Je vous salue mon boss et je salue également ba tout nyonso ba s'abonner massivement. Ceux qui n'ont s'abonner, il est temps de s'abonner massivement na Greatness Congo TV. Vous allez chaîne na bino banda ko pesa bino elengi tout le jour. Bon mesana la cadette de la presse que je suis. Alors là je dis directement bonjour et salutations spéciales à King Bena et Binda depuis États-Unis. Je vous salue les docteurs et je salue également Bibi la Lionne. La Lionne depuis Paris, je vous salue. Alors maintenant sur ba mesana kota la Greatness Congo TV na libino news ya sika to beta bongo masolo ya ndule karane na lobaki to banda ko vendre la penandu le ndenge sengeli nyonso se passe na kata musique ya Congo les à côté tout on beta awa na kata émission na bino avec la cadette de la presse Sarah Mandoumo. Alors boye bibino moko ba toteza tellement ebelé la musique na biso ya Congo tozolo bila manlo tozolo bila bongo mouvement il y a monsieur Hugues Binafilé l'artiste Oyo Aza déjà na Paris il séjourne à Paris pour l'instant à Keko ça la finition ya ba il y a l'album na yé détermination qui aussi lisa yango pour à livrer les bino yango kandenge après ça bino ambiance toujours. Alors il n'est pas Kinshasa dans un déplacement mais cela nous empêche pas ya ko analyser au état lié. Alors tout ça bon on a mon lobeli moko alobara tellement bien na ngami ko zane parce que dans aura vraiment ba mitchopo ya mambetali l'artiste Binafilé. Alors on va en parler avec Yadro Penzao, c'est comme ça qu'on l'appelle là. Ndenge mo refila mais ça na oboa Yadro Penzao tozana elelo tozobeta ba non seulement Binafilé mais tozobeta pe quelques actualités au ezana Kinshasa au ezota la kaka musique congolaise. Alors nous allons parler directement avec Yadro Penzao sans plus tarder ce qui va au fond la biso pe na déjà au fond makunda tozo Yadro Penzao directement puis ça la bien Yadro Pembo tenayo bonjour bonsoir. Ouais mbote pe na ba ndeko nyonso ba la biso partout dans le monde quoi. Mbote pe na yo mbote pe na boss chaîne na biso mbote pe na mwana suka ba golwa mutazo abilili ya kitoko quoi. Mbote na ba adorateur mbote na ba adoratrice mbote na papa na biso Zefire Nyanga mbote na Taylor le banquier mboko mbongo sika mbote na président Kamba Lusakumuni. Ah ok. Yadro Penzao usambito eto ke mbala moko na ba actualité na bino comment groupe ezo évoluer comment ye moko na toyebi kazali libanda mboka. Alors bino botikali abozo évoluer comment na les adorateurs. Non groupe déjà kende bien. Groupe kende bien toto tika déjà né to kota na sika groupe eza koke bien parce que tout ça parmi ba groupe to sali plus de 59 concerts na nemoko eza libanda mboka eza na kata mboka donc je crois que bilé eza bien tout ça album comme on a positionnement album on est marché bien parce que ba tout au balinga de la bonne musique ba yebi ba ntsem na biso ba morgue ba yebi ba trahison ba chemin de la vie et après tu as ce type de problème à love si le problème à love est marché bien donc je pense que groupe Nabiso eza vraiment kitoko positif en tout cas positif tout le monde détermination ils ont continué toujours parce qu'il y a Azali banda moko pour na ça la finissage il y a quelques botika na banzembo belé tout tika na banzembo belé album moni premièrement tout ça l'album Nabiso des albums tout ça là on a maison Nabiso Ephraim Music Ephraim Music est produisé par Rwanda ba Rodriguez Kadima dans Ephraim Music wana lelo yango te moto produire album Nabiso Détermination album Détermination ils ont ba producteur au ba produire yango donc akenda ki pour ça là ba clause ya contrat na ba producteur wana et puis ba meka ko discuter ko meka ko tamiser ba nzemu nini o ba robimisa na premier volume et puis banzembo nini ba robimisa na deuxième volume et puis ko revoir da banzembo o DG Cécilie pour ba ça la finissage il y a mixage nango et après on regagner Kinshasa pour na kota la date nini ba rosala sous ba close na ba producteur pour na ba date nini ba robimisa album mais album e bimaneo
Année au année déjà. Ah, ok, d'accord. Alors, à part studio d'Engaki Kobongisa détermination finissage nango, azana quelques productions te kuna? Non, ma production c'est la CIE à boyo beta te. Aza a chasseur na rata zamba sa moni munyama. Ana mundugi obometi. Mais à quel on a idée on a te? Akena on a idée on a te. L'idée zana il y a mixer quelques chansons aussi là qui et puis il y a aussi la discussion na producteur nae ko ça ba close yoye ba banzem ni ba obimisa na premier volume et après deuxième volume et puis ko fixer ba date. Alors, il y a un problème au monde qui est bandoulement et puis amoureuse, il y a bonne musique, ça vrai qu'il y a pas compter toujours que ça vrai problème. Mais tout le monde est sous son il y a une solution, il y a ben affiniko, tout le monde qui en gros mais après et banda qui bien mais après tout le monde disparaître directement. Et puis souvent on peut vous remarquer en gros que ça vraiment te dengue banzembo na bino ça vraiment na level. Bon, ben est anormal. Il faut y baquer. Tant ben abimisi banzembo, yaka ben était mutabimisa qui. Faut la bande de belé pe babimisa banzembo. Des pères qui n'attendent pas combo. Botoro chata grand prêtre Fali pourquoi faire rigoler pas abimisa rabatib. Comme on a déjà les lobene a abimisa place ba grand frère né ba papa né ba faire rigoler bazali, ba papa né ba Fali pourquoi bazali o ba icône. Il y a musique pe ya rumba congolaise na biso au moins te na temps oyo po mona ka benete et puis batbe ba mona benete mais biso les autres sala biso fier parce que ngase na mona bene na otala ba nombre de vie à bene na ndenge internet na otala ba leader mususu. Oh, le lopé ba osala ba carrière solo na ba on est leader moi répéter place au kendara na limiter côté joueur répétera côté joueur répétera net leader wana ana ba vie presque ben aleki na ba vie zembo so beta mateur le mais tala kasite to so kika na ba leader ba TikTok ya ba YouTube pour le musique yango yo linga bando sala émission le roi TV moi na zongi sur internet comment alinga la internet moi yo bande émission le roi zo sala TV ngalinga la shosho musicien au place au Kendarana na limité wana côté jour à répéter wana akendaka partout hein kasite o na mona ko moi trop wana siko so zi ba vie ya musicien na internet yé pas autant bimisat vous comprenez so taliba nombre de vie na bango o mona ke ben na oleke quand ndongo koti pe kuna me bato solution o mona ke ben na leke na ba vie donc pour na ngai nga na féliciter ben na mona ke ben na marché bien côté ba papa ne ba Fali ben na bimi le roi muselekete bimi le roi nzinzi mais côté à bateau ça va bandi carrière na longo carrière solo ben ok na bango ndemo de père na bandi carrière solo na ben ndenge mo nzela mo mais banani bien no rande mo bando saka banze munzemo na beneti comment yo ko banda ko comparer ben na bateau ba dia ba leader non il y a ça na quatre orchestre ya comparer bina filé azana no mo na quatre artistes non comparer na ba Patrick Bekamo comparer na ba 10 match ba ça parce que bango ba misi banzembo comparer na ba Fali pour pas vraiment comparaison na ils ont non comparer parce que na omoni na sanga ya musique ezala na mwana mukete ezala na mukolo te parce que tant babimisa ba œuvre na ezala te que po ezala o bana mike ba consommer o ba mikolo ba consommer je pense ben étant à salentem le roi solution déjà yembela qui ont déjà grand prêtre le rôle à Papi Matalatala yi ba to comme ba luga ko yembela Papi Matalatala ba yembela geti alors personne en kutunde ni beaucoup tana ndeni faut luga ba dejis mukulu okutana bango po yembela Papi Matalatala mais ben déjà bandi yembela Papi Matalatala abimisa ko po ba mikolo ba yoka faut comparaison ezala bongo parce que hit parade donc na hit parade on a biso ben na bet hit parade na ba kulutu na ba papa na e ba Fali pour ba bimisi ba faire rigola ba bimisi vous comprenez comment na bande ko ala mususu ba bimisi mais c'est ben na poli place ba faire rigola ba bimisi c'est la poli place ba faire rigola ba poli mais ba Fali bazali wana grand prêtre Fali pour bazali ça normal ben une fois pour là ah OK mais dans ma camion son nzambe mutaye baka c'est nzambe permettre à polité en tout cas c'est que moi je mets ça condimana non mais ce que yoka mais ben a gagné place ba leader o ba bimisika ba bimisi
a gagné parce que pour total à bafle bino moko ba kolo bafle kolo ba bafle ne likam bino ko ki pa wuto YouTube te o ba vi bo telemela ba tuka na bafle ko bafle ngo bino bo telemela yango so beta mais ça ba musicien o bino bo zwa bo yamba na ba plateau na bino comme on appelle musicien na fandi boy alors c'est comparé na artiste le rôle à bina filet marteau piqueur de la rumba congolaise muto azana plus de 17 chansons beta na bafle o batu ba yembaka muto azana plus de 17 chansons o abimara na mboka mupaya zo cha micro batu ba yembaka mais bino bo yambaka ba leader wana ba fandi ba se comparer na filet banzemu na bango za na bafle nini beta pe na ba bafle parce que muto neti mwana ni oyebi émission na retourne question te neti mwana musicien neti au place yo kendaka limité wana na partout te na lo bandika na ye tanga yaka na plateau tanga yaka na plateau no seki bekam tanga yaka na plateau no nzemu neni ne beta na bar oza ma chroniqueur za sincère tika okosa go tika okosa ala nzemu mona encourager ezaki na succès na TikTok eza barte ayembela se maman na bango nzemba maman merci maman vous comprendre ezaki moi et marche bien na moi TikTok mais TikTok ya ba flété eza barte comme na TikTok moment na que fila za ba 17 chansons ba yo ko na plateforme na ba réseaux sociaux vous comprenez non voilà au moment que fila na ba 17 chansons maroya se comparer na filé mais lelo monisco na ba niveau na bango na ba bene c'est qui ben azo piler bango mais siko bango bazalaka ba musicien na ba YouTube pour moi ben aza félicité bravo ben ndo komi na niveau ba leader wana bravo niveau leader yo ndo commissaire niveau ba leader mais yango on a déjà l'autre comparaison na hits parade ba ucho bimisati musuzu kutu ben leki atiki tale kara ba vie o ucho lo bana c'est 11 match mais tala 11 match kasi tala o mona ba nombre de vues ça la comparaison ça la comparaison mona bango ba otako bimisa pour moi ben aza félicité apangama ba vie oyo ngai na lobelaka yango te parce que les vies sont triquées na ba niveau ba YouTube oyo ba vie ba trikara ngo nga lobelaka bafle mais bango nyonso ana zoloba mais la bafle na quand mo bomo ozonga sur na YouTube non dossier problème na ngezani problème eza nzembu eza ya groupe les adorateurs te nzembu eza ya monsieur Igbina Filete nzembu eza ya bene alors ezali les adorateurs ezali les adorateurs et produire ben na maxi single naye comme nango solution mais na niveau ya ben azali muto batu bayeba kité lelo ben lelo quand même au mona boya mena ba plateau na bino ben lelo boya mena ba émission mine na mboka na biso ben lelo potezo benga partout dans le monde ba benga ben lelo bayebi ke moi na moko boy chanteuse moko comme on est ben afimiko a mokita na ba mama mbili ya ben mokita na ba ya ba défunte maman biso tchala mwana que son âme repose en paix vous comprenez biso déjà et ça la biso sengo que batu 2 3 4 lelo bayebi ben aza marque déposée à monsieur Igbina Filé ya omoni le Igbina Filé mi benga grand maître mais lelo na niveau ya ben na niveau ya batu wana c'est que zo sala ke kokala nango pona biso to fier nango. Alors parlons de détermination. Détermination, tout le monde dit l'artiste dans un studio, on a tout fait ça sur Babylon. Alors, retour, il y a Yemoko, mais c'est Hugues Bina Filé Zakon. Retour, il y a Kalamingité parce que le 18 a un concert. Le 18 a déjà un concert. Toi, on a des dates qui a calé déjà dans Kenya. Donc, il faut qu'on plus vite que possible pour honorer le contrat. Tout le monde dit qu'on bénir. Moko ya mwana bino moko ya adorateur wa longwa pa na bino asala groupe na ye il s'appelle Gerostar mokenda ki pa na ye seka pa azuya seka zo répéter na 8e meriwana du mete comme papa aye ko bénir mwana apesa ye level à la musique na bien à encourager ye apesa ba bénédiction alors que de l'autre côté izolo bamake l'artiste Gerostar aza mwana binoté aza fils vraiment de ya important piana alors par là ko expliquer ba internaute nino bazolanda biso siko ba retenir vraiment nini babana ou bien babana te nga normalement na chango bana te na otolanda ndeko kombotangi ndeko nanga brato aloba yelo mo ndeko nanga brato aloba yelo mo ke musicien muto azala ati
OK. Ouais. Et ça peut normal que musicien mutu azalati. Moi na pe ya mutu na muziki azalaka ti. Ça tende ni bino bozo benga ba fini comme moi na bino benga yango wapi. Biso to benga yango wapi. Muta bimi na kata mouvement na yo. Loba makambo biso to lobaki. Non, biso to benga iti. Problème za nini? Eza ma fille on est za nini? Non, problème eza nini? Problème yani, problème eza miroir. Musicien na biso Géro so tali bien et pas ndeko na biso brator tantôt yo po yebaki ete yo koyeba parce que yo tambola trop kuna po kendara trop ba soirée varese okendara kuna po kendara trop ba soirée varese ba sala ngo et pas mère comme ba ngozani mama nani mama mi Monica si ba brator denga a répéter kana mère na faire mala ba soirée okendara yo kendara ngo trop na partout tantôt yo koyeba tantôt il y a Géro, mais bande on suba ba Géro te bande on suba découvrir miroir il y a bien Géro ba yo zwango na album na so positionnement ba yo yeba Géro et après Géro nzembu na ye abandele ngona groupe na biso batu basenga ki Géro ayemba ngona orchestre le temps fila kenda poto l'état zozonga Géro sala courage nezaki pe mabete abimisi nzembu na ye OK biso to alora miroir à Géro to alora mentor ya Géro yango photo ko pese bénédiction est sincère bénédiction est avec honnête quoi to que ça lango na mutema moko na bolingo nyonso na honnêteté nyonso donc ya bénédiction on pas bénédiction muso ezalara ba pese bénédiction mais bango ba olinga na bango to kende na nene eza ba mise mususu ba chaka bango na lokwa babunda on comprend ba créer bango lokwa moi ba madusu moi mike pa ba bunda na Lyon mais so tali lelo si batika bango kala ba yoka ka sonya olubala munoko na bango ki nani nde Lyon nani nde batinda te ba nini ba nyama mike net ba mise ba limité wana nyos ba nyama mike mais je repasse batinda bango je on a bino pas limité mais je au niveau mona bango bozo mona je mambo sala bango te je repasse la nsemo mona ngona TikTok te nde sala succès te je repère mais ça mais mais je pour l'instant azana mission muke na sali succès babi na filete na sali album des albums te na sali album morote musicien oh yo peut place au kendara wana o ba ya ko finga fili awa non pas à des albums à succès te ya to penega ça bon musicien miketi misami pati beka misamuke aga misamuke bon aga misamunene asali ni na mboko à propos no peno tenir en biso vérité za chroniqueur na chroniqueur je m'engage à musicien muke asali album mawa album na ye yolobi azosala yolobi azosala bina filaza na deux albums en succès azosala troisième album détermination et puis tala talu o bina filate ka nzembu tala talu ya musicien wana mukiwa na teka nzembu tala talu ya cacha concert na ye tala talu ya cacha concert a musicien mukiwa nozoloba ana niveau bina filata mukete à la niveau ba bene à la niveau ba Géro ben azana na kata maboka fini ben azana no mwana ya azana comment déjà patron ya groupe na ye ndenge bino bozana ba adorateur ndenge ye pas na ba les chanceux na ye alors tolo ba no marambo ya Géro Star abana ko répéter na lumete mais na ngambu ya résidentiel à katisi na industriel il paraît que binonde mutu boyebisa ya kotia libaya na 8e relevé non biso tozo tinda Géro te po ake obundana ba collègue na ye o ba niveau mona ye to tinda Géro na mambo wana te Géro aza ba soutien na ye o ye mo pa yebi place house lango sauf que de loin et de près biso to porter Géro na kata mutema na biso mais c'est que Géro a monique il faut répéter à côté mona batu ba ne niveau moko problème ezap Géro mika lelo combien niveau moko na batu bazana limité do penzao sola siko yo zo mona siko Géro siko ne yo siko ndoza yo siko zo mona Géro parce que quand la Géro banzembo bimisi nanu pour l'instant na moto yo zo lobela comme déjà leader na groupe na ya sana banzembo beta bon nzembo na wana sale legi ya Géro nzembo ni ya maman tous les deux maman ndo lingo comme siko legi ya wa yende legi ya Géro yo do assir
En tout cas, bateau ba landa biso ba comprendre ba za ba réponse na bango. Bazo comprendre nini tozo lobela, bazo comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe ici à dropa linga loba nini. Donc merci maman, na nzembo ya gero ya maman, pona ya dropé ya gero leki ya Patrick Bekam. Pona ngate pona fanatique. Pas fanatique na ba lobi te yo. Pona ba auditeur de la bonne musique, ça la sondage alors. En tout cas, ça reste à vérifier. Quant à moi, je vais vérifier parce que Oeza Moussa Nabiso. Oeza Moussa Nabiso n'a vu que Sika, Chum, c'est West, na États-Unis, les OP, ça fait plaisir. Et pourquoi pas que la vie de Dallas, na Dallas, n'a vu que ça fait plaisir. Et puis, na boss Nabiso, suprême. Sika Zali, Bambo, Tebele, na yo boss. Alors, dropé à dropé Nzaou, Toso, là, vraiment, ça y concerne Nano, Ouenge. Et puis, quelques actualités musicales. Les lots, à dropé na Eba, on a banina, analyse moi ébélé, à part ma bibi na bina filé, tu analyses aussi ma ébélé les kana wenge. Les lots, les kambaba coco. Les kambaba coco, ils ont vraiment problème na rosaranate. Et à qui propos tenu par Kofi Olomide qui a ça besoin de coco. Mais là on wenge là ti li kamo comme que bango baleki na ba coco bona bolé peut moni bien pour monsieur biso géro. Donc c'est que géro pe azali coco ya maestro Fabricas. Bon biso nga d'abord nazala na lata moi le kumu wana coco na biso Weranson parce que le Weranson a parmi l'unique artiste au lelo à sali ba génération ouais rabimisi ouais rasotali époque ba Jani ba Ferré ba Lacoste ba Babindombe ba Serge Mabiala sotali babia kenda sala groupe nae au monde ba mission pe ba outé pas babi ba pe na ba orchestre musupe ya minene sotali Lacoste sala groupe nae je pense ba mission ba les capé pas Lacoste lelo pe ba star bazali sotali ba mission écoute ba pas faire rigoler n'a parlons pas pour faire rigoler sali mandé bastar ya bastar fait rigoler donc à beauté livre vraiment ouera bakoko ba ma valable o mukile yebi ke musicien pour oza koko mais ba yebi na bango yote moi koko mais ce ko balingite ko za koko ya koko faut za koko ba yebi ko koko koko ndenge nini kasoko za koko ba yebi yote aza koko ti moni koko le roi Nicodème j'en appelle exemple moni koko le roi Nicodème adine mais Nicodème mais na soye bisao actualité ou pas combat mutu koyeba nezala une autre chose parce que zonga pas koko na peut-être non Nicodème baye pas faire rigola Komaché ba moté Nicodème ba ebi pas faire gola Chiquito ba ebi pas faire gola Gigola ba ebi pas faire gola Matadier ba ebi pas faire gola ba liste Mao ba ebi pas faire gola ba tala moulayi ba ilunga ba ibango pas faire gola. OK vous avez un point de faire gola parmi l'unique moine ya Weranson ou aboteli Weranson ba koko ebele ya yele papa aboti ba koko ebele mais na félicité bazo émerger té bazo évoluer té mais comme soupa boteli wera ba koko o ezaki lelo ba neti ba filia za koko bien koko pas wera non parce que filé koko wera koko kasi abima qui n'a pas patte kasi bongo papa on ignorer papa abimé c'est filé au coup de lelo quand on parle de la musique congolaise tout le monde a moto yo moi na ya wera o ya bimisi ba te belé c'est omoni c'est ozongi biologiquement musicalement de yo loba par rapport à papa ou baninde bino bobengela ngo moni ba papa mususu babima na bandako ba papa babima na ndenga mabe omona papa mususu abima na ndako papa akosa papa yo zo passeport que zo mbongo na agence après kimia ke poto ke sa album abandi ko sa album donc je pense que je pense que moi na wana alinga azala moi na papa moi azaki papa moi azaki na sincérité te comprendre tu vas changer papa te mais faut appeler na papa moi azadine ya oza papa parce que reconnaître il faut yeba ke wenge musique eza
eza elo mobo ezaki munene tozali wenge musique à 4x4 tout terrain BCBG tout ça likolo tout ça we ranson jibe piana tant ba kabona ki wenge musu ekendaki boye wenge musu ekendaki boye maison mère koto BCBG il faut oyeba ki bina filé mais c'est Igmaluta Makanda azali musicien o tutu kaluji azwa pe temps il y a repéré opportunité à rematana ba podium minene il y a robeta ba concert na mboka na biso moi je pense yondo yebakite ba image ça so bina landelo ba image ba bato bayebi bana ngengiri bayebi zela na biso bana ngengiri bayebi ke Robino Mundibu Diego Milito bina filé baba musicien o tutu kaluji azwa Moussa na biso za rani investigation kasi bato se bana poso oyeba bake ko s'investir bayeba tutu kaluji tanga beta concert na Fikit makamni bina fila salaka tutu kaluji c'est di wenge moi je pense que bina filé a koko ya wenge a koko ya jibe a koko awera parce que na kati ya généalogie na tutu kaluji fait partie il y a descendance ya bina filé donc bina filé a koko awera kaka ndengo otekoloba koko jibe piana na koloba kaka ndengo otekoloba ke Gero Star bino nde mutu bozaba mator na ye kaka ndenge na koki pe ko recadrer place wana ke bina filende mutaza mator na ye c'est fabricant de maestro pourquoi na lobi bongo parce que otangeli biso batuka miroir mentor na accepter na boité oui mais quand on parle de mator yenda bimisi là place to tangtanga bolo bara te omoni lo moko ngalingaka ba pesa ki opportunité ça ratika no pena lobati ka to faire comprendre ce ko ba tika maka pe na loba eko aider yo pe mutu abimisa mutu ezala nzambe il faut retenir zela kasi na makambu nyonso ya mukili mutu abimisa mutu ezala nzambe na makambu nyonso ya mukili ngana tsaka makambu nyonso na makambu nyonso ya mukili mutu abimisa mutu ezala nzambe tozalaka na nini tozalaka na ba nde na oyebi so ba miroir tout ça oleke pa mutu tout ça bina filé tango ayaki epa Fabregas je pense que nde on a biso mwana suka bagolwa yo yeba bina filé wapi na neloko nini ngane na otuna ba question artiste ba yeba na Evre eza nzembu ou bien solo voko na ye ba solo voko na ye bina fila bandi koyebana pourcentage oyo azwaki parce que bato mosusu ba yeba na bango yepete vous comprendre lelo bato ba bakisa misu koyeba eza pe na be foro asali bina fila yo koyebana ona oyo zolobana na mwana baba ya Evre na ya bina fileti na koma nzembu bina fileti na tega nzembu na luga mutasoma nzembu na sala promotion nzembu bina fileti na mbongo zela na biso na mbongo ya zwaka tega nzembu na ye patron orchestre na pa longoli ndambo bina fileti ka na mbongo ya zwaki abandi ko sala promotion nzembu na ye wana poza ki na kat orchestre songolo kasiti poza na orchestre songolo bina fileti asali succès na orchestre wana bina fileti asali effort ya osala travail ya malamu ya osala nzembu kitoko ya osala promotion nango nzamba tema boko na nzembu wana na nzela ya mentor na nzembu wana esali succès et après kombo akosepela mingi soki boza reconnaissant na place oyo toza la reconnaissant la nini parce que nzembu wana ti lelo bina filali ya ba droit d'auteur nango te mais yango nde sala fi kasi yango nde bimisa ye découvrir big boss mais na musala na ye mais il a passé par quelqu'un mais na musala na ye nzembu wana pourquoi pas le lo koloba ke non bon ça va point Gero Star obo bimisa lo mwana bino to benga ye koko ya nani bon pour place tanga na il a passé par quelqu'un appelle le lo bazé belé na orchestre ba bima le roi bina fileti le roi ye muto bimisa bato ba quelqu'un belé batikala nani lisusu papa mama tikala lo papa nani lisusu nani yo abima le roi bina filé l'œil du maître Abima 10 à match Abima continue nani su ce que totali nani important pena ikuta ki na depuis light music mais le totali important parce que bato bayebi maso light music biki important piana ta uta na kata na kata maso omoni na groupe wana to banda ko ce que totali Angelo so wanga totali bon so bima na kati wana ba light music eto nga vraiment na linga ko discuter ma munde bino bo discuter bolobela ngwana te bato ba na poto et puis bato bayebelenga ne na conserver musique na lingaka ko discuter ne bino bo discutera na zi yala ba mission so tangi wana ba mission communal
ya na musicien musu otangi wana aka musicien ngana likana bisaka bano ya bisoni yo bi babimi ko bima ça veut dire quoi bina filé de atanga sala nzemu le roi mwana baba nga zaina bandeko musu bana ba Paris ba obenga nga ba otunanga garçon na yemi nzemu wana boye mwana baba comme ne zara nani ba yeba pe bina filé ti ba musu ba yeba voix ba musu ba yeba longité ba musu ba yeba komboté ça veut dire quoi niveau ko bimisa oyo loba wana na niveau ko bimo fila bimi lelo so tali au mona level nango ya différent makasi zalando ebiso siko na groupe oyo so kasona biso eza ba ko bimisa te zalanga ba tremper ba chemin ba ko bimisa zali ba ko bimisa za moni lo wa papa we mbapesa ka ready ya misi opportunité sala album moni ba ko bimisa yana ba niveau na groupe wana mutazwaka chance azala miroir le rôle orchestre ezala le roi brator et après bina filé abimi na œuvre na e tozala ingrate ndo ozoloba parce que na groupe wana nde mukolo groupe andimaki kopesa ye chance ata nzembo wana mais c'est tozongi sur le plan administratif na ndenge ya production mukolo groupe wana apesaki po opportunité te mukolo groupe ando la business na e na business na bengi bino mutu na mutana na banzembu bocha na album et après boteka banzembu c'est boye na mbongo ya récupérer quelque chose na bambongo wana et après banzembu wana ya ndozo ba droit de terre nango quelque part ya kopesa ba tu chance te ya commerce boyo yebite ke basala ka bongo. Alors ngana liskoto expliquer bato bolanda biso très bien poto si ça met des dossiers au bien les adorateurs nyonso ba retenir nini ke koko na bango wenge mobimba bazala koko na bango to ba na koko te point tout si ça peut non ba adorateur ba retenir que ba na koko na bango eza wenge mobimba koko na bango eza jibe mpiana koko na bango eza wenga son jibe koko na bango ngia makanda koko na bango point donc côté kuna pena balongo la idée ya koko na bango eza maestro fabrica po belele lo ba bika maestro fabrica koko na bango kaza koko ndeni. Donc maloba ya tropé yango wana Fabregas atika la koko ya les adorateurs te koko na bango zali j'ai même piano donc wenge mobimba koko ya les adorateurs. Merci beaucoup ya tropé nzao. Alors to si ça mukena na sujet oyo ya haineux de la famille. Toti ko to le kaki le kaki na mambo belé. Sala ni non. To tikali ko yoka papa la. Album ezo simba te zo beta te bozo loba te bino ba koko. Ba haineux de la famille. Parce que ça va propos tenu par les artistes. Sali 36 chansons banzemu nyonso ezo beta na bar faire rigola asali biso bizorbi ezo binisa batu danger robino mundibu asali biso nini komba nzemu ngozaka nini wana yobe ezo beta fort yomo yokaki yango ezo beta danger siko potolo batama mabongo bato c'est un propos tenu par Yemoronga Makanda Weranson ndalo baki keno la botika mama bayaya botika mama bakoko bolo barana bato ba sala album ezo simba te bato bakende ko beta batantiko kuna ba musu ba betaki pe ba beti ba 8 personnes ba musu ba beti ba 2 personnes ba musu ba okende kala mingi te awa faut pesa bango pe chance quand même moi bato baya tolo bata bongo obi ba ko beta pa musu bandaki déjà ba ko na Atlantique biso pe awa to okende Brésil pour vraiment la évolution te tant to tiki batantiko ba musu pe ba yo beta na sima biso to ke Brésil tant to longa pe Brésil après ba musu to ba matape niveau ba ye pe sous Brésil tant ba matape niveau au monde ba ziba ba batantiko boya non de ko analyser mamba qui est né parce que na musique y a un rapport monté parce qu'il y a déjà na musique y a un rapport na musique y a un rapport ils ont créé peu problème biso to la banzembo kitoko auto bimisa na musique et quoi apporter les biso eloko te biso to na ndaka loyembo to sala détermination to bimisa banzembo kitoko ya kitoko bandeko bazela ba yo ka détermination suka na album besoin que le Brésil. Toi que le Brésil, toi que bête sous na Brésil, toi représenter rumba congolaise kuna na Amérique. Moi ni mama loba ngwana. Que to balugara ko. Mais le Brésil c'est pour quand? Pour la mono kimeno déjà kuna. Avril déjà tozala na Brésil. Mère nanga mami mazo à la brésilienne. Mima mazoa mami mazo à la brésilienne. Bozé la biso kuna Nick Cheta. Donc bozé belé ba na Brésil tout bozé la biso kala mingi te tozala na Brésil.
Brésil. Na mona qui n'a organisation déjà à Brésil wana avec Nick. Na ba kalamingi te to za Brésil au monde na nga pe na okete. Ba kalamingi te orchestre za na Brésil. Na yemba te. Ouais marate okenda bangola. Ah non, ngana au Brésil. Okenda ka bangola ndenge ni soko. Na yemba te na yebite no kalamingi te orchestre za Brésil. Allo ba bongo za Brésil pas monsieur pour za no mopanga. Voilà. Okete ya mona bi kalamingi te orchestre ya Brésil. Alors merci beaucoup ya Topenzao. Merci pour notre temps au PC. Ah non, ba bina otigala. Bon, c'est ça peut pas yo peut poème barana oté. Voilà. Merci beaucoup na équipe technique na ngeza ki wana pour nous soutenir biso. Toujours à s'abonner massivement na Greatness Congo TV, chaîne na bino no ba news, surtout une émission on est ba news musicale to beta kara masola ndole. La musique congolaise n'est to beta awa et lo musuté. Alors là je dis salutations spéciales à Miss d'Or madame depuis Kinshasa et Marvella na Firland. Je vous salue et je salue également Chims West depuis États-Unis. Alors section Ndole Nick Cheta Trésor Bakala Olivier Akiala Liverpool Mundoki Joyce Tumba je te salue et pourquoi pas Amador Mokunzi je te salue également la section Ndole Mobimba Mbote na bino Beni Sangala je te salue. Alors na pesi bambote na bato nyonso balingaka Greatness TV Congo New TV na pesi bino Mbote Belé. Là je vois mon boss suprême Babi Mbote Belé na le boss moto afuta kayo faut passer toujours ba lokumu o azo mérité. Alors merci na équipe technique nangai, merci na ya Topenzao na habité moi quelques mois de fin so gizali aussi là nayo quelques salutations na bazo landayo de partout dans le monde à travers cette émission. Ouais, na pesi merci na Alitaga. Na pesi merci na Chico ba grand changeur ba changera bon on a limité et puis na pesi ba mote trop na les boss Augustin Kuchi a peine nzembo na album oyo moni album oyo to embeli mabata malonga to embeli les boss Augustin Kuchi Inter de Mwanda to embeli ba papa Zephirin Nyanga mutu musumoni champagne mu valoriser na kati album oyo ba yoka ba Taylor le banquier mutaka ba mbongo kalata ka ba mbongo sika ba yoka ba président Kambalu Sakumunu ba yoka ba José Mbaya ba yoka ba Papi Aliko baza vraiment ebele na kati album oyo ba yoka bango. Et puis depuis Paris namoni Gelor Beke sénateur à Gezo namoni Yannick WhatsApp le porte-parole international wana baba tapoto na pesi wa mbota trop ya Flora Pambani mon papa Soleil Nganzama bana ngola nyonso wa Feliciana Malonda bazai belé ba rappeler ndombe na bossa été couche de poulet Valencia et puis bana tout ya Kinshasa vient na héritier vous qui na la crèche bambota trop koki bon. Voilà, merci beaucoup en tout cas vous allez toujours scotché toujours na chaîne Nabino Greatness Congo TV vous s'abonner massivement beaucoup rater ba news de Star T beaucoup rater nyonso ekoleka ta musique congolaise tomanda ko livrer les bino awa chaque jour awa news est là la rater beaucoup jouer avec plaisir. Appelez-moi Sarah Mandoumo la cadette de la presse congolaise. Quant à moi je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement na numéro ya Sika pe na plaisir ya Sika. Bye. Balobi ya Sikeye Nineye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au monde quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba Timukenda. Akocha comme tu n'as pas ta chambre té. Na compte on se distrait dans notre mtolinga té. Greatness Congo TV. Bagage ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon bagage. Pas film, pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyais comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr,
afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.